batu bakoma osakana sila. Batu bakoma osakana sila. Donc yo ye na yo otangi komba sila ofingi na yo. Loko sila ya kane ko répondre te so biso moko na volonté na biso. To répondre comme que sila tinda biso, sila tinda mutu te. Et puis tant yo vandi obenga mutu eloko te. Ne grandi au village. Oya bokula obota mwana otika na mboko obota mwana musu ya mukolo na TV batonso bakoma bana mikie mais elongezo lakisa parce que tango yazo tanga komba sila yenda za na monopole otanga komba sila mais oui te ici pechanga azolobelote muto olobeza Gomez et bino bozwa akize ba matia wana o Gomez bimisi kasi yango falo tika na lobate ici pechanga tellement kazaka hypocrite ami bendani Ajusi ko Gomez atire wana mais on est là avec les kelanga nini donc batu bazana bango na droit ya ko insulter na bango sila donc mutu nyosa ko ya na na chaîne moko boye afandisi bisoko abando finga sila tout ça biso to lobate soki komi kaka o miss nola lobaki pia donc kasi boloko ka lobaki tonton vele sa lobaki tata mosi tendresse alobaki noko irana alobaki plainte kenda na parquet mbangu na ebite biso to sala nini et puis commentaire ni ezo prouver que ça babakuk ni ezo prouver parce que babakuk nde bazawana eza na style moko bo relaxa au style babakuk to écrit moko bo soki mutakomba alobi o babakuk te bon en écriture moko to zakala yango na lobi est-ce que eza na style moko bo mutaye avec style de ça bo o faut zakaba babakuk obi jour nzamba yebisaka Jésus yebisaka Pierre que le coq, on a 3 fois, après le coq est chanté. On a mis tant maman la lobby, abi, yo pe la moula on a yesu, Pierre a wanga laki. Mais on a l'excès que Pierre va le bataza mouta yesu. En vérité, je vous le dis. Yesu en vérité, je vous le dis. Pierre va le dire, en vérité, je vous le dis, je ne le connais pas. Ba comprendre le langage. Tinga ici la bisade. Ba ko yeba. Bandanga na yeba fi wana na mona na mobali na moko boy tabimisa. Ah bon? Na yoka ke kana mibali ya batu depuis na yeba fi wana. Na yeba ke kana mibali ya batu. Mokonza virunga. Et ça beta na virunga déjà. Abeta batu belé aya. Est-ce que y a mam si ba yeba na kala poto o kaki pa jouer na groupe ya président Lombe ba jouer na ye kala. Na lobi Siko eloko ngo elekelanga Soit disant ma Fiona a joué na groupe papa Elombe. Yom to lobaka. Soit disant ma Fiona a joué na groupe ya papa Elombe. Ici a joué na groupe ya papa Elombe. Jusqu'à présent. Si là, aza mwana ya liboso ya mwasi ya papa Elombe. Mais comment est-ce possible batu bazo utaka? Kaka bata groupe wana. Ba funga moko ya bango. Nana mona ngoya manzambe se diviser ten. Botika mam si la bisalu pomba sen avanda. Si la bisalwe nakacha kinye bokomela gene ya moto bokomela gene o si la bisalu mama batrofe bakomela gene o si la bisalu pomba ya sene bakomela gene o si la bisalu l'impératrice bakomela gene ya moto. Et chaque news télévision, l'homme simple, José Young, Partition ma bien, vie et l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosolam, yeah, sosolam, Et voilà, merci beaucoup Balandi Nabiso et E-News Télévision, Balandi Adjou, la chambre de la presse. Autrement dit, solution. Merci pour la confiance, pour la fidélité. Vous continuez toujours pour payer sa biso. Arrêtez au candidat de Banabino. Merci parce que Sabino Mawaya, le Banabino vraiment est belé et ça l'a raté. Donc, commentez l'émission, partagez, likez et aussi biso vraiment bien. Oh non, s'abonner. So tomber la vidéo sur Baliboso et aux amalans vraiment s'abonner pour rater vraiment la news ou les Garanakasia et Saki News Télévision t'es vraiment s'abonner. Merci na abonner na biso fidèle. Merci na tout le monde vraiment de partout au lingi mingi. Donc ba commentaire na bien de ça la raquette au monde na keno bolinga biso bolinga bi message vraiment tout ça la bo manifester bo s'abonner.
les loso naza awa na fond o na esa bino toza na katia et pas Miss Lolo na résidence ba Miss Lolo maman Poutine maman Talisa chaîne et le monde est au bétarama solo ni on sorte les autres c'est passé na média sauf rien donc Miss Lolo azana lobela na vraiment ni on sorte lo barape bien na ngamba baba cook le ko les autres quitter zo mata na ngamba baba cook to ebite mambo to ki na vraiment wapi Miss Toaza Bakouk, l'autre naïve vraiment solanaye à propos ya va dire ya Gomez envers Sila Bissalo et puis c'est vraiment passé donc nangamba Bakouk toujours comme Miss Lolo Miss Boni. Bien Julia la charmante. Julia Mandala moi sa taille. Vraiment. Bote na batutu balanda biso na kati Isaki News. Merci Nabila Boza pour s'abonner et puis bao bo pesi biso confiance et fidélité. Mbote na vie nga José Yung l'homme simple motomoro bien Maman Rose babi sponsor numéro 1 ya Sean na biso pe ya émission na biso otozo sala. Mbote belé na maman chérie garde Kidinda, maman pasteur nangai, maman José Kanye Babou Kassa, mbote belé na Abakouk nyonso ya monde entier, président Yoshua le président de tous les Abakouk, na pesi maman Elimbizi mbote belé, maman Afima Yemba, maman Yvette Pemba, ya mami Longo ba mbote na bino bisike zwami bino. Mbote belé na maman Kati Kanika, mbote belé na maman Zozo, mbote belé na maman Chuchuna, mbote belé na maman Rolin Zinga. Babi viens à biso sans concours le nécessaire, sans concours le nécessaire, sans concours le nécessaire. Na pesio ba merci belé yaya cadeau na otindelinga na zui vraiment yaya et kinga na motema na zarananga na eloko tembe na zarana batu yango de sala nga bien nde na zarana bino bo esepe lisanga makasi pona yebike ata mukolo moko bo kanisanga na zui polo nga ba gauloise na zui chapeau nga ba gauloise et salinga bien merci beaucoup yaya. Na pesi mam Sila Bissalo Pomba Sen l'impératrice Sissi le Voirienne fille qui dérange Pomba Sen David Beckham mam moi ya mukolo le kibango Sila moi il y a 12 ans la légende mikolo maman ba trophée to pesi mbote to pesi mbote na Isho Koko network to pesi mbote na papa na ngai Patrice Lumumba Luaba mon papa na pesi ba mbote bisikoza. Anniversaire ya mam Sila Bissalo Miss Lolo. Oui. Ozaki. Te na kenda ite mais nazaki invité. OK, na te pour raisonner. Nazalaki invité. Na yeba ki yango kutu ke ezala boye po ezaki surprise o ba ndekone ba salaki. Ba ndekone lokwa ba yebi ke biso toza ba tolingaka Sila nde ba bengaki tata. Na boye boye na boye to sala mam Sila ayebi kutu tolinga to sala surprise. Balamba ki biloko ba bengisi kuna groupe folklorique wana beta ki wana Sila yeba kite ba yane ba ndo bengeka ya to souffler gâteau tanga ke ya ke kuta surprise wana oui nazaki invité babanga na bango te nazalaki kutu ba yane bazo tuna misa yete pona nini misa yete batungisa tata mwasi makasi tendance dibinga que je salue tonton Hervé na pesi ombote yenda ke ne ko représenter binoto baba oui vraiment. Attends, na zalaki pe to ngatka to représenter ba tonton Irano po Irano zaki pe na tante joie donc qu'est-ce pas zaki na tante ba uta na matanga ya gi azaki fatigué tata moi ça zalaki vraiment salaki bien na considération aux familles ya mam bazo considérer biso ba considérer biso penya ba comprendre que tozo soutenir moi na bango merci vraiment merci yaya de cœur na pesio ba gros bisous partout. Na nengo salaki obengsi biso obito sala mam surprise et salaki bien surprise réussite et puis fête le kana kitoko na mona pe ndeko na ngai Jini mwana lemba azaki na fête Jini azaki na fête azaki invité oui azaki invité mam sa bengsa ke bon aza problème na Sila et ça non ma bête balonlier ah bon là yaki ka fête kuna zala bongo na yebite kune koma soki yo solo la nanga o solo na bagoti yoza mutu na ngate wa mutabata nzambe oza na droit yo solo na sa mutu nyoso oyo oboni liboso na o mais kune koma soko solo la na ye kuna o solo na ye kotote mais Jini faut éviter babiloko wana tango yebeza bongo donc c'est kaza posa longa na ye pe na moni te o moni na vie to komisaka batu te bakomi ya biso te nzambe pa linga bongo te biso nyonso toze créé par mutu moko Dieu notre créateur qui faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ce qui est comique yo lobi na mutu faisons l'homme à notre image te à notre ressemblance te okuti mutu wana o commissaire mabe wala mabe penza
Voilà photo télémilango. Merci beaucoup Miss Lolo. Ezara ningo Lolo. La tcholo zo sapato. Ozo ngo hein. Oh sapato no est bien. Ozo. Vraiment. Zo sapato ta. Ezara bien so zoomer na sapato. Zo ngo ya. Ya cher. Kozala baku kelengi. Ndezo ka. Azwi. Ozo hein. Merci beaucoup Miss Lolo. Basu da sapato na yo to keneva na makambo ezo kitezo mata entre bino. Na Xil Pechanga. Te ata biso Xil Pechanga te bonisa bien. Oui. Te Xil Pechanga azolo belote. Muto lo beza Gomez. Et bino bozwa akize ba matière wana o Gomez bimisi. Kasi yango falo tika ngala lo bate. Xil Pechanga tellement kazaka hypocrite. Ami Bendani. Ami Bendani. Hein? Azusiko Gomez atere wana. Mais on est là avec les ngeza nini. Donc bato bazana bango la droit ya ko insulter na bango sila. Donc mutu nyoso ko ya na na chaîne moko boye afandisi bisoko abando finga sila tout ça biso to lobate. Soki ekomi kaka o Miss Lola lobaki pia. Donc kasi boloko ka lobaki. Tonton on veut laisser lobaki. Tata aussi tendresse lobaki, noko irana lobaki. Plainte kenda na parke mbangu na ebite biso to salani. Ba mona biso ba mayo faible. Bito boginda commenter l'émission pour nous. Netinga na yebi kutata ko ma chaîne ngo ya ye Mafiona te. Mafiona to Gomez. Na yebi ko yom to tanga ko mwana. Na yebi ko ma chaîne na ete. Na obana na oneni na tala ngala sala be mission mikonyo so na silisi aneti boy so na silisi na ke prière. Dans la longue na ngaka na tiki na ngala ko sala na journée pona ke ko commenter na chaîne na Mafiona. Na zwa na tela vie. Na tchaka vika na SB na ba chaîne on a travaillé en collaboration na ba chaîne ya bandeko na ngato za na kati ya SB apa wana na za chaîne mususu ke o ngana ko kene ko vana na tala na tcha vie na za na ngota ta ba tinenga mi se ta ba finga ko na mission c'est bon zwa ngo katela nga yango atindela nga na tala yo kata ke na vana bona tshela mutana vie yani yango ko pesa bango ko ba kende ko commenter kuna eza ngo binote ba ko baza ba intellectuel yeso mona ba ko kazoba Abakouk zoba zalate. Et puis commentaire, ni les autres prouver que ça Babakouk. Ni les autres prouver. Parce que Babakouk n'est pas zawana. Et ça la style moko bo relaxa au style Babakouk. To écrit moko bo sori muta komba lobi o Babakouk. Bon en écriture moko. To zakala yango na lobi. Est-ce que ça la style moko bo mutaye avec style de ça bo o il faut zaka Babakouk. Obi jour nzamba yebisaka Joseph bisaka Pierre que le coq on a 3 fois après le coq est chanté. Oui, tant maman a le abi yope la mona kaona Yesu Pierre awanga laki. Mais on est là on est l'accès que Pierre va le bataza muta Yesu. En vérité, je vous le dis. Yesu maintenant le bamini en vérité, je vous le dis. Pierre va le en vérité, je vous le dis, je ne le connais pas. Ba comprendre le langage. Ba bakouk toi le même langage. Biso ne te zaboye jamais. To fandi ka boto que nous commenter que pour la nini aussi ici. Ici pas que tombe la drapeau mboka. A fait tombe la drapeau mboka à travers angolaise mo boazaka na Nigeria akei ko sala te a congolaise te aza congolaise aza angolaise papa na 100% aza angolaise 100% de père et de mère mais tellement que batu banviaka ke kolo yo batu banviaka ke kolo yo yango moni ba préférer ba comme ba congolaise yango moni biso babaku to na lolenge na biso so ba fingi mam si biso to yaka to tika raté pe to yoka raté. Est-ce que autant bon finga par-ci par-là bolo bani na moni bino bolo baté tout lo baté nga kombo déjà na liste ya bato ba okende bakala tout lo baté ata yo comme na combien de plaintes on va centième té nazo ba souté mais nazo na ba plainte ebele bonjour on ba nyos examena mukolo mo ndeni ba plaignant ba obima ba charge sur charge na sur le cas vert nga il faut ne convoi nga mutuka makala fo ya okangela ngande awa vraiment mutuka ya makala yeti awa convoi spécial bakaninga wuna kei sko miss badir ya Gomez wana pona sila bisalo je suis na sûr que yo kakiango déjà badir na ndenga lobaki si la moi ça madilu si la zako ça la vie na boulevard si la ceci c'est là tant bino baba kouk boyo kiango to mam stanga yo kakiango et ça la bino ndenge non merci hein. Moi si nyoso wa balite bangala babengaka endumba. Omoni moi si so wa balite babengaka endumba. Mobali nyoso to ya yena ye. Siko ndenge zaboye, ndenge sila babenge fi ya boulevard wana. Elongoli sila neti nini. Échanger nini na nzoto
et 4 mbebo na ndambo kwei to suki ndambo asile longwe pardon asali pe réplique c'est que maman ba lobelier d'autre part cause appel à solo on répond un imbécile par un grand silence de mort tellement oye ozo provoquer mutumo boye yona na besoin un problème té azambana na oté bo wela pe le côté mbala moko yeka ko bani ko finga ye yonde obimi imbécile parce que si on répondre été na min au moins madilu madilu to tchele kwa ba papa wemba madilu to tchele kwa ba rambo ba le vieux de Boloking le maître de double de mer pour le moment madilu amta mukiete si là le quoi Cindy la minute Cindy est la meilleure chanteuse il y a RDC il y a l'Afrique centrale voyez Cindy surtout sur Zela moko soki ezali Zela moko soki ezalaka Cindy obomaka ngai Cindy le cœur pardon mam ça a commis Cindy le cœur na lobi boya mam ça la mwasa madilu azala ndumba na kindumba na ye azwaka ayaka osenga mutu teke tokelanga mai memenanga na douche ke sokolanga yemo asimba cantine inde akena ngona douche ke sokola sko tango yo finga sila ndumba otali vino malamu oyo zo vivre ne amobali nawo amobali abatuti mobali abato mobali ya bebe baoyeba afinga sila bisala bakoyeba bandanga na yeba fi wana na mona ina no mobali na yemo robo etabimisa ah bon na yoka ke kana mibali ya batu depuis na yeba fi wana na yeba ke kana mibali ya batu mokonza virunga ça beta na virunga déjà abeta batu belé aya est-ce que na mam si ba yeba na kala poto yoka ki pa jouer na groupe ya président Lombe ba jouer na ye kala na lobi siko eloko ngo elekelanga soit disant ma Fiona a joué la groupe à papa Elombe. Yom tolo baka. Soit disant ma Fiona a joué la groupe ya papa Elombe. Aussi a joué la groupe ya papa Elombe. Jusqu'à présent. Si là, aza mwana ya liboso ya mwasi ya papa Elombe. Mais comment est-ce possible batu bazo utaka? Kaka bata groupe wana. Ba funga moko ya bango. Nana mona ngoya manzambe se diviser ten. Donc bon ba kabwana groupe Simba donc ndaku ya mutu moko mais ba parti pris ezali pourquoi qu'on dénigrer mutu tina niveau pourquoi qu'on insulter mutu tina niveau est-ce que si la vanda abwa bandi ko finga na im sa batu na vie mutu nyo surtout azala ba le passé na ye azala ba côté positif après na ba côté négatif biso tout na ba le passé na biso so ba le ba bisa ba le passé batu mususu ba okima internet yoyo babimisi bale passa batu mususu na YouTube batu mususu ba kokima yaya na yebisi oboye landaka chaîne ese de panama okomona ba matière ya batu ese babenga kaiba opese ba matière ya batu yaya esa za bakuk wana ndeko na biso na mida tailo na mura na mo peleke a kotipe makamba apesi position na ele keta apesi position na sepeli makasi noko zombote turo na oya oyambanga turo liboso na ndo boya me loko ozande konanga na oboya te pourquoi kaka batu nyonso baza ko s'acharner sur Sila pourquoi qu'est-ce que Sila fait problème nini yango oyo Sila sala bakoka ko limbisete eyembela nga ta vie na nga bozi ser na nga desa ngambo ya nini yango michure ya mema eboko kaka te ko limbisa ye ngambo ya nini yango Sila mema eboko kaka te ko limbisa ye botika mwana bato afanda s'il vous plaît botika mam Sila bisalu pomba scène avanda Sila bisalwe nakacha kinye bokomela gene ya moto bokomela gene o Sila bisalu mama batrofe bakomela gene o Sila bisalu pomba ya sene bakomela gene o Sila bisalu l'impératrice bakomela gene ya moto Miss Lolo so bomela gene ya moto wana eyebi kabino pa mezabwe Gomez na Sila baweli no nini yaya Gomez na Sila
ma Fiona na sila ba wele lokote ozolandanga ye moko kama mpala asala na film ne wana zobenga na gagi wana o ngala benga o gagi 45 minutes asala ngo esali une année et kotaka ka 148 000 vies. Ah bon? Une année hein? Mais ça célèbre non? Ata la marade. Ko c'est la batu makambo ya miss. Célébrité ngo ya sala ngo zani. Si la bisalo soka sali film épisode moko. So koti ba vie moki e 100 000 vies. Épisode moko ya journée moko. Hein? 100 000. Si la na nemo bimba. Oyebi ba vie ya koti la YouTube. YouTube ça là si la documentaire. Canal Plus a outi ko pesa e joyeux anniversaire. A posté si la bisalo. Parce que Hollywood déjà na kati ya Canal Plus. Bouquet ya Canal Plus ba souhaité. Si la bisalou, joyeux anniversaire. Si vous avez bongo yo que ne se comparer na ye. Franchement, point de rose amita ma bébé. Mais d'autre part, Miss Loïko, vous avez dit que moi, c'est ces os là qui baillent na si la bisalou. Bazo, mutu nyonso za na race ba vainqueur balinga ka été. Si la za na race ba vainqueur. Pourquoi ka si la bisalou? C'est ça que nous demandons. C'est ce que nous posons la question. Pourquoi toujours si la bisalou? Bato belé bana ba groupe na bango groupe a dit na nezali ya Belvi Kande zali ya si la bisalou donc na ba on a tangi ba kombote bana ba groupe na ba mais o ezo régner kaka si la bisalou Belvi Kande Belar ababaku na yebité te mambo soto ok na côté musala to comparer si la te si la zana world te côté musala to comparer non mona mona comparer si la te côté musala to comparer si la te azana world aza number 1 na mambo ya théâtre pona batu nyonso oh ndimisi batu to si la bisalou na nko si te batu omoni batu nyonso pe bavanda boba ba te si la aleka biso hein vraiment si la tanga na ina obeta lisola ndeni si la tanga na ina aza mwana ya ina mopa aloba ngapa nyaso na mwana ina mena yebite si la azana travail azana savoir-faire. Si la copine a novela si boya comme peut filmer. Yemoko. Ba lui fait que écrit par si la bisalou. A pespe ba ta novela si ba sali peut filmer et sali peut citer. A tiepe a sali peut scénario. Muta bongo to ko saka na été. Mo photo za na ba réserve. Moko photo kala rappel mutu ni ngo la fierté mboka na biso. C'est si la bisalou qui fait la fierté de notre pays. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Parce que pour mes aboués Miss Lolo, pourquoi besoin accuser Xil Péchang à Yenda Pessi Gomez en matière? Et pourtant, Gomez va vendre la syllabissale, va jouer groupe, moi, au Québec, quoi, il y a syllabissale, t'es d'autres. Question, on a ce pays, on m'a cassé. Si cassé, qu'on a répondre. Au Moni Gomez a joué dans le groupe, il y a Papel Lombe, mais à Tambola na silate. Au Moni Ngane na Zaboye. Ce qui est comme moi, boya vie na nge bimi na loba. Ami intime nanga. Muta bimi siango. Au moins ça ba secret musuto ko za to sala. Yo yebi yanga na yebi ayo. Mais yanga so bimi na kopa da mutu muta bimi siango Julia. Gomez ma fio na yebeli sila. Ba jouer groupe moi. Na yebi so ka jouer groupe moko be ba tambola te. Ayape akenda abai libala kekuna libala esimbite libala kufa. Oh. Kanda ya théâtre azu maman mobala ki abali. Ya na we bandeni. Kendo bimseso ba mati. Azana libala ekufa ye asala kaka dot. Akei libala ekufi. Siko atambola azwa tayo vana la silate. Biloko nyoso azoloba o ba pesi. Donc exinda pesi mati. Ezali solo ba beteli ya capté. A capté oui. Yeba betele li solo ya capté à la yobi sur les réseaux sociaux. Mais il y a une personne qui est derrière cette histoire. Il y a une personne qui est derrière cette histoire. Merci beaucoup Miss Lolo. Tolanda qui chaîne ande na biso mona bo cité kombo na ye pe kombo chaîne na ye ba dire na ye vraiment ezala qui très difficile pour na sila bisalo ya oloba sila bisalo aza elo côté ceux qui bino ba baku bozo ya ko finga eza yende mutu atinda bino bo finga parce que ceux qui eza ki atinda bino te fallait qu'il y a aloba na bino bo arrêter moragie wana ya mafinga ezo kité zo maté ça la batu ba comment sakana sila
batu bango osaka na sila donc yo ye na yo otangi kombo sila ofingi na yo loko sila ya kane ko répondre te so biso moko na volonté na biso to répondre comme que sila tinda biso sila tinda mutu te et puis tant yo vandi obenga mutu eloko te ne grandi au village oya bokula obota mwana otika na mboko obota mwana mutu ya mukolo na TV batonso bakoma bana mikie mais elongezo lakisa parce que tango yazo tanga komba sila yenda za na monopole yo tanga komba sila yenda za na taille ofinga sila za l'autre côté mouton nzamba lobi faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance yo lobi za l'autre côté franchement batu ba mité amabe oui ah oui que franchement batu ba mité amabe hein donc yo zo benga mutu eloko mouton nzamba lobi faisons l'homme à notre image donc, et à notre ressemblance. Il y a quoi ça guerre n'a pas fait rigoler, quoi ça guerre n'a pas fallu pour pas. Aza complexé. Fallait à kangi ça ka prépara niena na makala. Abanda ko lelati. Papa na bangoka papa wa botise wana mtake na osengele pardon. Aza l'autre au comprendre aza l'autre côté. Tango zo ko loba kenga na osala guerre n'a pas fait référent camarade na ye. Ya ko tele na bi matanga ya gigola. Yo mona magolwa te. Aye na mo mutuka na telemisi boye quelques personnes ba yembela mimoni ya za mutu ngami solo so na ye matanga ba micro ba caméra elandanga mais batu batala ki ete ba moni ye pamba ba moni eloko te ya ko zwa omoni ko zwa na mokili e ba na teke yo zwa lelo yo zwa lobi mais ye ba ngo boye ngana tamola na promesse moko car je connais les promesses que j'ai formées pour vous, les projets que j'ai formés pour vous, les projets de bonheur et non de malheur. Comme dans un projet, il y a bonheur et non il y a malheur. Les lois, ils ont un lobby. Lobby est un zambé. Batu baké si ma qui si pas joie. Biso malembe to ko makaka. Tindika. Miss Lolo, to conclure dans le sujet assis la bissal ou toyo qui au lobby, bakouk tout bazar partout dans le monde bayo qui vraiment réplique au salipo na ba dire ya bato bataka qui vraiment si la bissal ou to peut appeler solo ya matanga ya gigola pakunda qui yango déjà mardi na moneka bionique orli ya kité non constat au sale na matanga eleki kitoko ka mutayete orli ya irresponsable akima qui charge atiepe cotisation te atine contribution ya combien Yaya, atindi à combien? Matanga bande bandeti suka fere na fere. Mutu sali ke mutu bakunda gina honneur. C'est faire rigola, faut te respecter. Or li banda lelo. Ngala koma déjà lolo gola. Na place oyo longwa ki wana ngala remplacer. Na koma grande sœur ya faire rigola. Soko yeli suna buzoba. Na obetsa au film. Matanga ekundame na mo bien. Matanga leki kitoko vraiment papa Hervé na yokela ke mawaza ya kokonda makasi pona ba biloba loba ya batu. Et là telia silia aigle jaune na matanga wana lobi si batu ebele babino batu so bi moi si fo azala bomo. Biso be ba lobi a mi bombi trop moi si musicien mi bomba ratia obangani. Baza posa ba linga ye. Ba o ba lobi ana bi bombi trop ba la posa ba linga ye. A on respecter mo bali na ye. Aza vraiment moi si à libala. Moi si ma benga F na grand caractère. F majuscule. Eva yewana. Moi c'est musicien mais batu faut ba yeba. Yaya, quand ça la moi c'est musicien la xini. Faut ba yeba. Faut na style moko boye. Non, faut ba yeba, yo batu tout ba reconnaître. Pardon ya pardon. Ngana le belo mo pardon ya ngana le belo mo. Kofi kutaloba na li ya suka ka bima mama bima ka suka na balcon. Suka to mona he. Te bimaka suka na balcon. Lelo to suki wapi? Tika nga pardon tika. Merci beaucoup Miss Lolo. Si ni ambote belé aigle jaune. Aigle jaune ola taille kitoko oza très douce. Continuez ka bongo koyoka ba belobi ya batute. Zalaka na sima papa Hervé soutenir ye et surtout na ba moment où aza vraiment na besoin ba soutien. Ngala on senga vraiment ba soutien et ça la vraiment mingi. Pour soutenir papa Hervé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Miss Lolo. Dernier mot, l'émission n'a pas Dernier mot, on a fait si batombote. Pardon. Lelo, pardon. Na suki boye. Merci beaucoup, Miss Lolo. Merci beaucoup. Na balani na biso ya Isaki News Télévision ezaki bon Madame Sibolo. To yamba ki alobi na part ya bagolwa na bagoloise, alobi pe na part ya si la bisalo azam mams na bango vraiment boyo ki ba dire ya Miss Lolo en tout cas. Bon tenir biso regarder parce que to salika musa na biso Miss Lolo pa lobika na part ya babakouk. Merci na batutu bolandi biso vraiment de partout. Commentaire na bino
aimer et ça biso vraiment bien ba partage surtout partage donc ba on ba s'abonner en tout cas bo s'abonner na kata Isaki News Télévision son nzamba zongi te to kutani mbala sima bye.